Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na balandi nyonso tu ya magazine KNB News Kinshasa na biso bozali ebele pona kolanda magazine ya mukolo ya lelo KNB News tozali wana pona ko informer bino partout na monde entier bisika nyonso bozwi occasion ya kolanda édition ya mukolo na lelo. Société e-fresh Sarl azali ko informer ba consommateur ya ba produit e-fresh awana Kinshasa ke ba tuamite mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba bisi ba tuamite mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois ko kozala identifié a kozala bongo traduit en justice pambate e-fresh bango bazali kosala musala bango kitoko et sengeli koyeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que e-fresh oyo bozali komona po esalama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango e-fresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a closiraki bongo séminaire oyo ezalaki pona ba membre ya gouvernement kuna na hôtel du fleuve Congo. Elekaki ndenge nini ba détail tolanda na reportage oyo. Séminaire oyo ya ba membre ya gouvernement ezalaki bongo lancé et pa ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ezalaki bongo pendant 2 jours ko banda mardi 25 kino mokolo ya mercredi 26 avril na hôtel du fleuve kuna esika nini ba ministre nyonso tu basanganaki na tina na renforcement ya misala ndenge nini esengeli esalema awa ezalaki séminaire oyo ezalaki organisé. Mokolo ya mercredi 26 avril, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde a clôturaki séminaire oyo kasi na discours ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé bango ba propos na ye oyo alobaka esali déjà 1 mois ezalaki bongo na 92e réunion ya conseil des ministres. Fonction ya kozala ministre ezali privilège oyo ezali liboso ya nyonso sacerdoce pe ezali responsabilité oyo ezali kilo makasi oyo esengeli basime na esprit ya intérêt général kasi eloko mosusu te pe mokonzi ya mboka alobeli lisusu na tina ya ba matière oyo epesamaki kuna na kati ya information yango pe ba orateur oyo baleki na séminaire oyo. Mokonzi ya mboka alobi ye azali convaincu à travers ba exposé oyo et salami a séminaire oyo na nzela ya ba intervenant pe ba échange oyo elandisamaki epa ya ba membre nyonso tu ya gouvernement ko bandalelo oyo bazali na même longueur d'onde surtout mingi na oyo etali conduite na bango na mai etali ba effort nyonso oyo basengeli kosala pona misala oyo bazali na yango na tina ya avancement ya République démocratique du Congo. Vice-premier ministre, ministre intérieur, apesaki ordre et pas ya gouverneur ya ville Kinshasa à suspendre bourgmestre oyo ya commune ya Kisensu po atindaki population basimba machette. Bourgmestre ya commune ya Kisensu azali bongo suspendi wana ezali lettre oyo hôtel de ville Jantiningo bila gouverneur de la ville de Kinshasa
atindeli ye mpona koyebisa ye ete desordre oyo esalemaka entre bana ya Mbanzalemba na bana ya Kisenso ezalaka provoke epai na ye bourgmestre na nzela ya message oyo apesaka na bajene ya commune ya Kisenso basimba macheti mpona kodefendre commune na bango. Yango etindaki kuluna ekota makasi na commune ya Kisenso bamama bakimaki balibanda tomonaki na baimage awa na KNB ndenge tolakisaki bino bamama batiki bandaku pona kokima kuluna oyo ebandaki kobundama kuna. Na yango vice-premier ministre, ministre ya intérieur, maître Peter Kazadi apesaki ordre epai ya gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, pona ko suspendre bourgmestre oyo mikolo oyo na commune ya Kisenso ezali bongo vice bourgmestre nde azali ko jouer intérim kino aseke soki pe bakotika ye to pe alongwe libela monsieur le bourgmestre Zawenza. Kinbopeto Kinshasa ezali kozongela kolata elamba na yango ya kala ezalaka Kinshasa label tala ndenge 7e rue ezali kongela. Nani ayebisa bino Kinshasa ekotikala kaka bosoto Kinshasa oyo ekobongaka lisusu te tala lelo oyo ezalaki nango kaka likambo ya volonté yango musala ezali komona na Kinshasa ezali kozongela kombo na yango ya kala oyo ezalaka Kinshasa label gouverneur de la ville Jantini Ngobila na vice gouverneur na ye Koko Mulumba tala ndenge bazali kobongisa Kinshasa. Place oyo ezali esika babengaka place commerciale na 7e rue Limité tala ndenge elati elamba ya sika bosoto oyo ezalaki awa. Pardon badi esengela kitolukela ngo kombo kasi lelo oyo na vision na bango ya kini bopeto tala ndenge Kinshasa ezali kozongela robe nango to pe kombo na yango ya kala Kinshasa label boye kitoko makasi ezali kopesa gu pona batu joso tu memba obaza na libanda ya mboka aya kobeta ta tour awa po Kinshasa na ndenge ezali kokomela. Gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila Mbaka na Koko Mulumba le vice-gouverneur musala kitoko po ezali komonana na miso ya bato. Kinshasa eleki partout. Oui! Kokanga mutu po azangi carte électeur ezali infraction te wana ezali bongo maloba ya Général Silvano Kasongo. Aloba ki bongo liboso ya ba policier na parade oyo. Namboko carte ezalaka. Soko kwa carte wana. Na susi na ye ya kotambwisa la polisi ya Kinshasa, Général Kasongo asalaki parade moko pona kosangisa ba policien pe kopesa bango ba ordre kolakisa bango ndenge nini bakoki kobate la population. Kasi ba ordre epesamaki ebele ya liboso Général Kasongo alobaki policien moko te akoki kokanga mutu oyo azangi carte de lecteur. Pona mboka epesa ba citoyenne ba carte te. Pe ya mibale Général Silvano Kasongo alobaki policier moko te akoki kokanga mutu soki azotambola na butu. Pona tozali lisusu na couvre-feu te makambu ya kokanga mutu na butu ezali lisusu te. Nde ya misatu Général Silvano Kasongo aye kosukisa alobi na ba policier botika kotilize ba jeni bakangela kabino batu makambu ya bongo alingi lisusu te awa na Kinshasa boka ye moko Général Silvano Kasongo ndenge alobi mokonzi ya mboka sosi na eza population na esengeli kobatela nde koza approche ya population eza kotilisa population te na mibale ezali tracasserie balobi bakokanga bato mpona vagabondage infraction wana eza te ezala mokonzi vice-premier ministre ezaki mainstruction ezala commissaire général dans la Congoli
grande instruction de fonctionnaires sur les policiers ils ont tolérance zéro makambo kokanga bato bitangela mwanza mutu pona vagabondage moni mutu atambola vagabondage et ça infraction ça n'existe pas la matraquage tous la couvre-feu tous la section de la couvre-feu alors kokanga mutu ndenge au contraire mutu sengela ta ndenge alingi parce que police c'est que police ils ont en mesure pour bato baza libre ya mission déjà qui makambo ya ba on va venir ba éclairer c'est la pekisa ki yango Alexandre Soumarassouk, oh, kaka unité de Komona, et aussi la patrouille, là, ben, clair, voilà, commandant Roka. Ah oui, tozali sûr que ba policier ya Kinshasa boyoki maloba ya général Silvano Kasongo alobi na bino. Po yende azali garant ya sécurité ya ville ya Kinshasa. Kinshasa est l'équipe partout. Oui. Beltesco azali ko conseiller ko servir population ya République démocratique du Congo na ba produit ne ya kitoko. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a pris opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebef oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebef Texas nga na benga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltesco ayeli bino latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebef Oxford ezali Cornebef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele sa tiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala mutayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali ko assurer toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui Ba mama ya kala bazalaka soki mwana ayeli fiancé ou mama alingi abala ngai mama wana kozwa mobali ya kotuna ye ekolo na yo ezali nini ofandaka wapi pe osalaka nini kasi ya lelo oyo ba mama batunaka lisusu te ezalaka nini totunaki na population na micro kaini be na nzela ya jetu kibala population alobi boye Kinshasa etonda na ngonde makambu ebele ba mama na kala bazalaka soki mwana na ye ya mwasi ayelie mobali akotuna ye ba question ebele akotuna ye papa ozali ekolo nini papa otanga te
okomona mobala kobeta munoko koyeba te nini oya kozongisa liboso ya bokilo na ye kasi ba mama ya lelo soki mwana elie mobali akotuna mobali wana ba question te akobana mbala moko oh oui yaka kopesa mbongo libala yaka kopesa mbongo ya dot toyebaka te ezalaka nini po différence ekoma makasi yango totambolaki pona kotuna ba mama batunaka lisusu mibali ba question te pona nini boyoka population ndenge balobi na micro ya KNB na kala ezalala baluba baza mingi na kana bango baluba baza mingi na ba ami o baza na kuchimi na bango soit na etini na bango ou bien na tribu na bango mais pour le moment ezali sous bongote culture esali ke komi développer baluba bakomi pe kozana na ba amitié na bangala kozana na ba amitié na bato bandundu et puis ekomi un peu difficile au détecter lisusu mutu na ba comportement na bango natal ou bien comportement traditionnel yango na bato baye ko découvrir que basala ka erreur ya kopona ba ekolo parce que okuta mpena muguluba mususu pe aza malamu mais aza ndenge baluba misu bazalaka te okuta mpena mungala mususu pe aza pe malamu azo prendre responsabilité ya mwasi na ye bien azo respecter pe babokilo na ye bien or tant musu na kala ba yeba ke bangala baza ba impoli bangala baza na bizaeli mabe bangala batanga kate tout ça babanda ko mona peut-être que ko bonga ezaka peut-être na kotanga to na musala mais lelo siko soko kangami na makambo wana okotulisa mwana na yo po mutu musu pe atanga na ete mais azongolo azo musala moko ezofuta be mbongo bien azo prendre responsabilité na mala conseil on ako pesa bango ezake po mwana na bala il faut akuta na mobali aza conscient ayebi ke na lingi mwasi non pas pour na kitoko na ye kaka mais na lingi pour le meilleur pour le pire c'est que na nyonso na kozwa eza pour na bonheur ya bango mibali so moni ko kutena bokilo ya bongo azala ekolo nini azala atanga o atanga te eza malamu ndima bala mo lelo siko makambo ya soute tribalisme ya soute lelo liboso ezaki ezaki makambo tribalisme ne ezaki makasi na mboka o mona so total tolandeli bien ba foyer na biso bakoko na biso mona bazaki bazamba ta ekolo moko so landeli pe apena biso pe okebite bazaba ta ekolo moko na mama biso ba ekolo moko mais lelo eza subongo te eti musauti mbandaka aye akutena kinoa par exemple moi si akutena kinoa babalani baseli bolingo baboti bana moi ke tribalisme ekwei mboka na tsende to fika boto na cascade mingi ba mama mingi bakomoluka mwana ye abala mobala za courager et puis aye baki a assumer ba responsabilité ya mwana na ye ni mama apesa mwana na ye na moto ayebi ke aza courager aluka mbongo quel que soit musala to musala te va mingi mama tamsu soki tonton mo wa tsezemi mais nana atotuna papa totuna osala rani so habité ngana kopera na courager ni au mona à maîtriser moi pas habité ou à courager et nga mo bena na bona courager na coopéra na serrer makasi te po nga be moi na kolisa na via cop si pe so pas bali pe coopéra pe ça eloko te a conseil na kopesa maman na batika bongo via mutu nzambe ka nemta yeba so tele belé ba misuku ba illettré batanga te mais bazana ba mbongo ebele via mutu ya nzambe ka ne mutu yebi ko contrôler via mutu yo tala teke na pesa mwana o pesa mwana na mutambongo e mutambongo na souffrir mwana yo ti mwana kufika au père de kabo mais so pesi mutu mwa za courage na courage ko nzambe bi alinga ba parecer te nzambe alinga ba courager nzambe alinga ba courager pesa mwana na o aza courager ayebi ko luka mbongo ayebi ko luka kwanga o ya kolesa mwana na yo malamu na bakoko na kala bato ki mukie mais lelo to comme belé en plus parce que makasi surtout na Kinshasa donc tanga maman moni mwana koli akoki pas maman nyo sans souci que mwana so akoli akenda libala siko tali niveau mona komeli moni biso batu nyo nza masala biso 18 ans mata pour sentir de comment moi j'allais déjà akom da di moi akom da di c'est ngaka moi ni sanga koli de 23 ans mata isenga kenda libala maman oaza sage oazina associé mwana esenga mwana ke libala pona passe ko makasi kindumba e ko makasi koyeba ko mingi bana bayebi mingi ko leka mama éducation na mukili ya nda ko mukia libanda ko mebele donc mwana comprendre bele papa muso atali mwana ye atena mbala ye apaiser pene simbiti metali niveau mwana ke na vitesse a céder kaka ya moniki ba mama ko maka bongo donc akipali suta vérifier nini kala parce que makasi en plus butu pe da longola na biloko wana o ekolo nini o niveau nini ekomaka mwana ke libala nzamba kosunga
kodike mwana tina suka mama komo ke luka papa komo ke luka mwana pesa ko aussi 17 18 mois mobile na ya pesa mo mike asombele mo collection mo ki ngandi mo elo osengolo par là apanga ba kokati ya monike éducation kiti tokoloba boye na ba parents esengeli kozwa ba responsabilité na bino po lobi soki mwana ake libala o regretter te un jour soki na yebaki na lingaki na tinda mwana libala oyo te yeba mobali nini oyo zo pesa mwana na yo Kinshasa eleki partout oui. Bana kitambo bango moko basimbi kombo na bapau pona salité eleki makasi Raskin ayaka nesu kolongola matiti te kolongola salité te po bafutaka bango te bazali na greffe. C'est sérieux? Kinshasa bosoto Kinshasa salité wapi population ya commune ya Kitambo vike bamoni salité na route Kasavubu précisément na Kamba Babylone nde balobi bakotika commune na bango boyete bango moko babimi na tongo na bapau na bakombo babandi kosala salongo na ndenga kosakana te bino moko botala ndenge nini fula munene esalamaki awa epesi pe solo moye population balekana awa kutu ezalaki te nde population ya Kitambo bango moko babandi kosala salongo baboyi babenga o gouverneur de la ville balobi wana ba retard bango moko basimbi bakombo basimbi bapau nde bazwi solution na kati ya commune na bango ya Kitambo vike Raskin bazofuta bango lisusu te bazali na greffe na yango population ya Kitambo balobi bango moko bakosala musalo tina suka botala bango moko ndenge bazosala batumbi fulu oya munene ezalaki awa botala na yango tokoloba boye bino ba commune mususu bozozela nini po bobongisa commune na bino botala exemple ya kolanda yangoyo tala commune ya Kitambo nde bana ya Kitambo batelemi bango moko babandi kobongisa commune na bango bongaka nde boye bana ya commune ya Kitambo batika bino boleki propre makasi Kinshasa eleki nde partout oui. Oh. C'est sérieux? TikTok ya mokwana lelo ingénieur Agapé Kajama a proposé les biso yango yo ba artiste la biso yo pardon badi babomi biso na koseka et puis phénomène nanene c'est logo moko na 100 c'est logo moko zo yeba te to wotu ko na ba vidéo na ba TikTok voilà nada yoka oh ancien président Kabila asali tono makufi te mais lelo nous ont confirmé yo Kabila zui masasi ah bon Kabila zui masasi na quartier 1 ah bon derwe to na zone ba ukima toni ne uzauruka émotion ba na Kabila azui émotion na kubanda na uzuru ko ba kanango ko banga te Kabila zui masasi bon siko na annonce ngomba mango batu baza reformer Kabila zui masasi bandiku videre kumbisa information wana Kabila azui masasi afali 3 tonnes na kingakati akufite nzabele kosala na quartier azui masasi awuti kingakati bandiku buyanda buyuka yadere azo confirmer yango Kabila azui masasi wa piroli sodaki azongi quartier ya mwa buteza mukie Kabila moni masasi kabamba atuni ozokende wapi o RTLC kota atike na nyangwe afari mabelo asali malamu derrière na perte de connaissance na nini phénomène nazawa na perte de connaissance makambusari donc émotion donc je dis ndani nazabu ina perte de connaissance bon yebi masasi kabamba te na groupe salongo mais ngape na dinga na yibisa yo na tongo ba yibisinga bakange mamori phénomène le vunu bakangi mamoli ngai na munaki bakangi mama ni mama ngai na muni omoni bakangi soke maboko mo kitoko yana mwana TikTok phénomène merci pour vos alaki ebele ya kolanda magazine akani be news ya mokwana lelo nazalaki na esengo ya kokutana bino pona kopesa bino ba information ya mboka ngai na bino tomonani bongo
mikolo oyo ezali koya. Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya bana ki Réalité ya bana kino